Lelo na sekele na biso ya kolamba toza na épinard o bomoni lelo repa na biso eza épinard eza yango moko te épinard na ngai yango bomoni épinard na ngai eza accompagné na makayabu na ngai yango bomoni ekozala yango moko te ekozala na mbisi ya kokauka eza mélange mbisi ya moto moko po tobalusa po épinard pe ezikaka moke lokola fumbwa soki okipe yango te kozika balégume boye balégume so obelisi yango bientôt oka motu mosusu opesi ye biloko ayebi so alobi naliaki épinard te po tan place moko aliaki yango elekisaki ye libumu aliaki yango ya mobesu ebelaki te moto alambaki azalaki pressé biloko na ngai yango ebino mo bomoni ndenge deja ezotoka nano ebeli te me ebandi deja kopesa forme na yango tokotya yango lutu po totala évolution bomoni épinard na biso mbisa kokauka na biso. Bonjour les abonnés de Dada International TV. Lelo lisusu toza na bino na repas oyo eza spécial mpona bomoni yango te. Lelo tozali na cuisine na biso tobengaka yango sekele ya kolamba. Pourquoi sekele ya kolamba? Il faut découvrir ba différentes repas au basi balamba kezaka basi te eza pe na mibali. Eza pe kaka bastard te ndenge tobengaka bastard na biso balamba kate mutu nyonso toza na capacité ya kolamba. On s'est présenté, je suis la femme non utilisée naza chroniqueuse ya chaîne ya Dada International TV. Naza pe moko na joie na Dada International TV et puis na chochocho naza pe actrice comédienne. Donc de l'autre tozana bino nyonso tout bozui libaku ya kolanda émission oyo partout bozali na pesi bino ba gros bisous bo s'abonner massivement ba ope bino ba s'abonner te bo continuer kaka ko s'abonner bo me masango bo ba ke sekele ya kolamba eza na makambo yango ya sika na ko umela te na pesa ba mama nyonso tout oyo balandi biso de partout na États-Unis na France na Belgique na Lyon donc joli tifo la belle ya papa ndondo bituka na ebio na makusa des choses à la c'est bon Fatou Mboyo professionnel kosi ozala na makusa c'est bon donc on voit ka ba femme oyo déjà na lia maboko na bango na ebike côté kuna jamais nazalaka dessus maman Zola na Marie-Louise maman Aboti Justine la patrona sekele ya kolamba yango loboko la kisanga lelo nazotiango Saint Joël Kena motema ya Fatoumale Edwige mama loboko Lina Moke diamant rouge ya bino yango na Monichi manga ya Jojo Pasteur donc yango wana bolanda lelo na sekele na biso ya kolamba toza na épinard o bomoni lelo repa na biso eza épinard eza yango moko te épinard na ngai yango bomoni épinard na ngai eza accompagné na makayabu na ngai yango bomoni ekozala yango moko te ekozala na mbisi ya kokauka eza mélange mbisi ya moto moko na mbisi ya kokauka bino moko bomoni mélange yango ba ingrédients na ngai na koutiliser mingi na oyo ezali biloko na biso ya lelo naza na ndembi naza na ba tomate na ngai yango bomoni poivron pilipili ail litungulu aubergine et puis na sekele na biso ya kolamba elubu na biso oyo eliamaka yango moko te makemba mopanzi okolengo na makemba otie loso otie na fufu ça dépend kaka na bino moko bayebo kolinga kolamba bientôt là tozo démarrer na makambo na biso et puis kobosana te mama ntango oza na cuisine ozwi nape na yo bomoi ndenge nazolata la femme non utilisée nape na yo etekama nango partout okangi nape na yo po bebisa cuisine na yo te po bebisa tokangi nape na yo suki nanga bomoni ndenge na tia yango foulard po ekita na biloko te mwasi so aza na cuisine suki te yango bomoni nakangi foulard naza wana na longola montre nanga mpo nalingi na démarrer donc na olamba na biloko na maboko te bolanda akala mingi te c'est bon bino mo bomoni na tiango mwa mai ya moto po ebimisa banyama wana me evanda yango moko te na osangisa yango mélange na makayabu na biso awa pourquoi na osangisa yango mélange na makayabu po mbisi pe ilfe kota mungwa ya makayabu po ntango moto azolia na monoko ekokoma makayabu te me ekoti mwa mungwa makayabu différence ezalaka na monoko moto ntango aolia oyebaki oyo nalie mbisi okauka oyo nalie makayabu me nalingaka kosala yango mélange po makayabu ekota na mbisi nazo panza mbisi na ngai
na pandi mbisi na nga bomoni na olongola basalite sima evanda nanu na mai na pandi yango na ozwa mbisi ya moto moko oyo natiaki na mwa mai ya moto na kobimisa yango na osala yango mpe mélange na oyo ya awa mai wana na koutilize yango lisu te mpo makayabu moye natia yango mai ya moto eza te voilà bino mo bomoni ndenge nazopanza eza vraiment moto mwasi azika na moto te mais eza un peu chaud. Voilà yango natie nazozwa sikoyo mai na biso ya Régie des eaux natie na kati ya makayabu na ngai na mbisi nasali yango mélange. Voilà nasali yango mélange bomoni déjà mélange nango na olambela épinard na ngai naza na mbisi ya kokauka na makayabu natie yango mélange tokotika yango evanda boye mokie mpo makayabu ekota na mungu ya mbisi ya kokauka tokotika yango polele te tozolamba libanda bacourant mpasi tokofinika yango serviette mpona bandindi bainsecte mosusu mai oyo na osalela yango lisusu te esili na kobwaka toye na deuxième étape na biso oyo ezali tokosala épinard. Deuxième étape na biso ya kosala épinard na biso tosala yango kaka awa omoni épinard ndenge ezali donc épinard ezala zelo épinard ezalaka eutaka na bilanga épinard eza na banyamo etambolaka il faut kosala épinard na biso bien yango na bandi kosala épinard na ngai natali nzete molaya nzete place eza pete na kati place ya makasi na bwaki yango bino mo bomoni nazosala épinard na ngai basi ya mabala bafemme sage sekele ya makusa yango oyo bomanke te kosabone na Dada International TV bokozwa barecette ya sorte na sorte bokozwa barecette ya modèle na modèle biso moko tozala na mwasi babi ezaka maquillage te nde na se maquiller boye te mwasi balobi eza cuisine mwasi balobi eza loboko papa okouta mosala ye oluka alia soki alia silisi misala na biso bamama na ndako ya libala ezala nini koservi papa pe na mbeto donc ava papa mata na mbeto asengelaka kolia akotisi mwa vitamine mwa énergie epesi papa mwa force oyo olobela mama je t'aime donc sekele na biso yango wana mpo bozomona naosala épinard na ngai mpona tokisa yango joli label ya papa Ndondo petite sœur nanga propre mon sang en direct de Lyon basekele yango tita na oloba boye déjà seki po ebi makambo na oloba mama loboko joli na ki nazaka olemba wenze te ye wana ke na poto mobali azo féliciter donc mobali alandika atendenga azalaka mama la reine non po yaza mama la reine cimenterie ya béton alandi yango talandi nde loboko ina moke na ebio déjà côté nous ala c'est bon Nadège Kolomo Raissa Sikiala Mami qui leader Sephora Lelo madame na ebi côté nous ala ka c'est bon ben yanga ina benga bino les dames de valeur ton na loba les dames de valeur ba mo place bazala ba yebi baza banani donc ton na benga bino les dames de valeur il faut vous s'abonner na chaîne ya Dada International TV pour vous bakil salisusu maele et puis on pas en a besoin ya kosa la recette na ye tozaka na posa bato ba yeba na TV toza recette no ya bien osalaka oh eza recette moko eza privé pour na yo moko ko garder en côté yaka nango toza na besoin nango mama top kuta leki alambi bomoni Dada International et pourquoi pas yo mtozo landa on nazo sala épinard nde na okata boye nazo longola nzete ya makasi
tobandi na étape ya sukola épinard na biso. Épinard ezala zelo biso nyonso toyebi eutaka na mabele banyama batambolaka, donc faut kosukola yango très bien po ezala na zelo te. Bomoi nde tosalaki épinard na biso, tolandi banzete ya pete, totie banzete makasi, tozwi tobwaki bino moko bozomona. Bomoi nde zelo etikali oyo eza première soda oyo nyonso tu zelo etikali ona leki épinard placement boye zelo peut-être mwasi wana yebaki kosukola bien te akiyitiaki motema te azali motema likolo, donc mwasi so azolamba motema ezalaka na se po pesa bato repas ya elengi. Tosukola épinard na biso, tozobakisa mai awa po mai wana eza mokie. Tobakisi mai po anini po salite zelo, salite te me zelo ekita lisusu na se ndenge ekiti awa. Bakisi mai na biso. Omoni deuxième tour salite eza lisusu te na kati ya épinard na biso. Oyo deuxième tour na biso ezokende malamu. Épinard na biso pe tosombi épinard ya sika, toliki te épinard oyo banyama esi balia oyo ebeba na banyama, totali épinard ya sika. Yango oyo mai bomoni différence, première mai ndenge ezalaki et puis deuxième mai. Étape biso ya kosukola épinard na biso tosuki awa. Déjà tokati yango, tokati épinard na biso po totokisa épinard na biso. Bomona tokende étape moko yango bino mo bomoni épinard na biso ndenge tokati yango. Voilà, toke na moto ba courant Kinshasa ka boye toketia siko na makala o na lopoto bobengaka braise. Épinard na biso yango na bisaki bino tokotokisa épinard na biso. Bomoni ndenge épinard na biso ezotoka. Mais nelebisa bino eloko moko bozela bomona na tia tomate na kati po ngai nalinga mingi kotuta te. Kotuta na yango nazo pase yango po na tia yango bomona nde nasala nini na ndenge na mingi mosusu alingaka kotuta, mosusu mpe alingaka na ye kotuta te. Biso etoka mokie comme ça tokolongola ngo poso. Épinard na biso ezotoka épinard il faut ebela makasi po so épinard ebeli te elekisa libumu ezala mwa solo na monoko, donc totokisa épinard na biso na tomate na kati. Tofiniki épinard na biso na kati ya basine na biso ya mai. Toana céleri to plonger yango. Déjà kuna bomoni déjà tomate to passer to tie kuna. Toza na ail na biso to ko utiliser pe poivron na biso ya ko utiliser ezali na aubergine. Tochango na mai tozo sukola be épices na biso. Donc épices na biso ndembi pe ba eutaka na mabele. Tolongola ngo mabele faut ko passer yango bien. Okoko osala erreur o pasaki épinard na bien mais oki yango zelo. Tant mosusu ndembi na yo pe opasaki bien te ezalaki na zelo. Yango oyo bozomona ma copine chérie Gypsy Bati en direct des États-Unis, mère doublée. Yango oyo oyo nazokata eza ndembi na biso. Deti pocho motema ya papa Bovik Mboma. Papa Bovik Mboma osepela déjà na liboko ya madame. Donc auta Congo ya bagu oyo lingaka okova ngo pe na de l'international TV. Kolamba ezala pe mais loko eza domaine na biso to sa nini. Tango mwasi foye ba cuisine, foye ba kolamba, to lamba kaka. Choix ezate. Lamba kaka. Tomate na biso yango oyo bomoni tobimisi na moto tolongoli yango baposo nango yango nde bozomona tomate na biso yango ekomi lokola tomate pele. Koki otuta koki posala système on asalaki na tie na kati épinard etoki na longoli baposo tomate na biso yango déjà longwe poso nango yango oyo bomoni totie mokandi po bomona épice na biso yango tokati tonto sala
totia épice mosusu tosala sauce toni tosala sauce sikoyo mpona nini épinard eza nano na moto napelisi de lituka épinard eza nano na moto en attendant sauce na biso il faut ebela mpo tomate il faut ebela aubergine yango wana naosala sauce na profite mpe nasala makayaba naketia sauce na ngai bepice na ngai na moto épice na ngai yango oyo nazotia aubergine na ngai moto natie ndembi na ngai na poivron awa naninga kotia céleri boye mpo solo etikali apres nakobimisa feuille na bwaki nazaka juste na besoin ya solo wana question mosusu yango pourquoi natiki baai na ngai mobimba okoki mpe kotuta ka nde tosala na tomate okoki mpe kotuta okoki kotika mobimba soki ekoti nango moto elemba kofini na lutu ça me dérange pas wana natie ai na ngai natie pima natie na natiki cube na ngai cube na kotia nsima épice na biso yango oyo na moto etoka nango en attendant épinard mpe ezaka na moto ezotoka bomona nde ezatiaki evimbaki sikoyo yango wana ezokita toye kozwa tomate na biso oyo tobengi na nkombo ya tomate pele tomate na biso mpe toketia yango na kati ya sauce na biso yango mpe ofinika yango te totia mpe mai sikoyo te toza nano na besoin ya sauce na biso etoka ezala mélange bomoni bino moko sauce na biso yango mélange sans plus tarder tokie na mbisi mpo bomoni mpe nde totiaki mbisi na mai fo bomona ndenge tozopona mbisi mpona kokima bandindi mpo toza libanda ndenge moko mpe yango oyo ezofinika awa mbisi na biso yango oyo totiaki na mai na se ya parasoleil mulunge mbisi na biso yango bomoni tozwa mbisi na biso tozopona yango tozotia mopanzi totia pamba te ifo totia lisusu basine na biso mai mpona mbisi mpe ezalaka na salite na yango ndenge eyaka malgré euta na mai mais salite bomoni mikuwa nango il faut kolongola mikuwa bien oyo eza mbisi ya moto moko na ebandeli bomonaki na sukolaki yango mpe na mai ya moto avant nasala yango mélange na makayabu nasukola mai ya moto mbisi na biso yango wana tozopona tokata yango vraiment mike mike te ekokende kobukanela kuna na kati ya njungu ntango ekota moto ekobukana mbisi na biso yango bomoni tozolongola vraiment mikuwa surtout mikuwa mpo bana bakolia papa mpe ntango auta mosala ye azwa esu mosala kolongola mikuwa pourtant yo mama ozalaki na kati ya cuisine yo moko ifali osala devoir na yo tozosala vraiment attention na mikuwa mbisi na biso yango bomoni eza mbisi ya moto moko eza ya sika mbisi mosusu mwasi oke esombo oyebi kopona mbisi te osombi mbisi ya kala osombi mbisi oye solo olambi biloko na yo bien mais mbisi vraiment ofute donc mwasi mpe fo oyeba mbisi so otalika mbisi obi sauce na biso yango oyo tozongi kotala yango tozobalusa sauce
tomate na biso toyebisaki bino déjà elembi mais nano ebeli te bomoni eza facilité ya kobeta ngo boye na mutu mwinde ezopanza edérange mutu te omoni nde ezopanza mama mpe na ai na biso soki ekoti su mai moto soki ofini boye voila omoni efinani nango ebima to atiaki ai mobimba tolieba ai soki ofini ai c'est bon sauce na biso eza nanu tomoni awa épinard na biso déjà ebeli ekolo épinard déjà ebeli tokitisa yango tokomema yango na passoire topasi épinard na biso voilà sekele ya mapusa yango omoni nde totie épinard na biso mwasi so azolamba motema ezalaka na se omelima ya pi okitisi motema oyebi ke ndenge eza wana motema na ngai eza ya kokita nazolamba biloko oyo kosepelisa bato ntango bakolia na mesa naolamba tika mpona lamba nazwaki apele moko boye mpona kende show nde eza wana dada international la femme a plusieurs options aloba Jocelyne azala kaka na retard Jocelyne ayaka na retard asa noki te épinard na biso yango oyo bomoni ndenge toranse yango épinard na biso yango oyo na passoire na biso yango épinard na biso tozotia yango na kati ya sauce na biso mélange na biso yango wana tobalusa yango mokie totia yango mai siko te totika yango ka ezala boye tozobalusa nanu po tozana na besoin ekota vraiment épice bien tozongi na ngambo na biso ya mbisi totia mbisi pe elongo na yango po tobalusa lisusu mbisi biloko na biso yango oyo tozongi totala yango po tobalusa po épinard pe ezikaka moke lokola fumbwa soki okipe yango te kozika omoni déjà ndenge ezobukana tosala recherche na biso ya koluka litungulu ekendaki wapi ai wana ya mobimba wana fo tofina yango voilà yango lisusu na fini donc ekofinama nango totiki yango etoka mokie awa toza na mbisi na biso makayabu na biso nde tokotia kuna na kati deja toponaki yango totia na kati tozaka na mosala ya kobalusa donc basi oyo bolambaka boza motema likolo il faut tokitia motema po bapapa na biso balia biloko biezaka bapapa te ko papa koya na mopaya bana croissance bana bien te po mamolamba biloko ebelaka te et surtout ndeti ba légumes boy ba légumes so belisi yango bien to ka mutu so sopesi ye biloko ayebisu alobi na lia ke épinard te po tam place moko alia ki yango elekisaki elibumu aliaki yango ya mobesu ebelaki te mutalambaki azalaki pressé eyinisa yango or ke eza eloko nzambe asala eloko nyonso nzambe asala ebelisaka te épinard eza poison te so ekomi poison na nzoto ya mutu seke mutu wana alambaki bien te motema ezalaki likolo abelisaki yango te tokomi na étape na biso ya kotia mbisi na biso na kati ya biloko na biso biloko na ngai yango ebino mo bomoni ndenge deja ezotoka nano ebeli te me ebandi deja kopesa forme na yango tokotia yango lutu po totala évolution
bomoni épinard na biso mbisa kokauka na biso na makayabu bomoni yango ndenge ezotoka totiki yango lisusu etoka mpona mibeli te il faut vraiment ebela epuise na biso ebela kotu oyo toza na loso na biso lokola no ebeli te moye totia yango lutu eza te loso na biso yango wana tolobaki tokoki kolia yango na loso tokoki kolia yango mpe na makemba toye awa mpona makemba na biso oyo eza makemba na biso tokoki kolia yango mpe ya kotokisa tokoki kolia yango mpe ya kokalinga mais na sekele ya kolamba na biso ya lelo to préféré tolia yango ya kotokisa makemba na biso yango oyo bomoni toponi mpe makemba oyo etonda oyo ekota na kati wana toboyi kozwa makemba oyo ya bana ya mike mike toboyi kozwa yango makemba na biso yango tolongoli mwa basalite ya mike mike voilà makemba na biso yango tozosala tokokotisa makemba na biso bosabone na Dada International TV toza na besoin na bino basponsor recette oyo ya sekele ya kolamba esengaka mbongo biloko omoni tozo dépenser mbongo mpona kolamba mpo bino mpe bolanda modèle tozolamba basi oyo vraiment baza na posa ya kolanda recette na biso bapapa mpe basepeli na modèle tolambaka vraiment numéro na ngai ya telefone eza 089 10 18 395 089 10 18 395 bato nyonso to boza na besoin bo soutenir biso po to tombola cuisine na biso sekele ya kolamba vraiment ekosala biso bien bapel na bino bambongo botindi tona posa bolambela biso boye Dada International la femme a plusieurs options Jocelyne la femme non utilisée pour toza basi code yango na bokende na posa bolambela biso ngolo botiela biso liboke ya mpose batia mutu ya ngando bolukela biso fufu munene ana ya modèle yaka donc na mbongo na bino na makoki na mnonde bosunga biso tokolamba bokozala jamais dessus Chantal Kenge ya nanga moko mama coach yango oyo pe tozela kaka tozela toyebi deje bimaki ngambo wana mais nzamba osala kaka akangi tofungola kote mosusu ekota stani sankoyo mawatro oncle chéri nokola nga moko sankoyo tala kingo eza vide nakangi ku bouton po eza te mais motondisa yango donc tosenga kaka tosenga ba aide na bino Fatou Mboyo mama social ba aide bosunga chaîne na bino Dada International TV lina moke ya papa Trésor Follow Nacha de Jésus Gypsy mère double Bati 3 fois star marché central ne tombera jamais si jandonga la mobali série homme ya mwasi moko mobali ya pembe ya linga nete déjà linga biloko na biso yango yo ebeli tokobalusango bomona ezikite yango oyo ekangami mpe na sete donc okomi na suka ya mélange na biso tozalaki nango lelo tozalaki na épinard mbisi ya kokauka na makayabu voilà vaut mieux la fin d'une chose que son commencement suka nango yango nakobandela suko expliquer bino ba épices nini onga na salelaki po biloko na ngai ekoma na suka bo tokokitisa yango biloko na ngai yango oyo ekolo ya njumbu biloko na ngai yango ebeli en attendant na préparer lituka na nga mpona sali makala na préparer makala pona tia makemba bomona pe ndenge na kotia makemba na bombisa na lituka na bakisi makala bomona ndenge ni na kotia makemba donc ba Swahili kala mingi te bolanda nga kote na makemba biloko monoko mboka yango wana tokomi na étape na biso ya kotia makemba na biso na moto omoni makemba na biso foto longola ngona basinga tobaki bokolia ngo pe ya kotokisa ya kokalinga meya lelo na ngamba ba Swahili tozolia yango
ya kotokisa Claudia madame future mariée ya maître Chameau ma copine chérie moi c'est à pembe ma copine wa sekane kaka Claudia Evelyne la diva petite ya propre wana leki na ngai la diva Jenny Tembo Alda Mundoluka wana nyonso tuna obwaka baza ba femme de valeur oba soutenaka Jocelyne la femme non utilisée tozawa tozocha makemba na biso na moto poto tokisa yango kala mingi te tozokende na table c'est pour bientôt hein c'est pour bientôt tokende na table makemba na biso yango yo bomoni tosalaki et puis topasser yango mpe lisusu na olongola yango mwa basalite wana makemba na biso yango oyo evandi na moto bino moko bomoni etape tokomi nango kaka ya kotokisa makemba na biso makemba na biso yango oyo ebeli nzungu ekangami na mbabola bomoni makemba na biso yango oyo ndenge ebeli donc toyebisa bino kala mingi te tolingi tolia présentation makemba na biso yango oyo bolanda biso na mise en place na biso tosala na mesa po bainvité na biso balia toza pe na bainvité surprise au bomona balia bapesa ba réponse na bango selon niveau koponga moyena loba ezate merci mise en place na biso yango tosali to servir bainvité na biso po bazaki bainvité surprise toza na 3 frastar Mamadou Aricho, papa Serge, papa Dick. Nous avons maman Cathy Motela, la servante de l'Éternel. Motema, il y a papa Serge. Nous avons invité na biso ya lelo. Oyo, lamba kiloko na biso sekele ya kolamba. Sekele ya kolamba to préféra ki pe to yamba moko ya za mama. Maman Cathy et pas koloba to ngaki pe to sa mélange ya ba sexe to vipe papa Serge o yepe a koloba à point de vue na bango par rapport ya repas ndenge bimungu ekoki ezangi côté nini makambo ebebi côté nini ebongi bino mozomona baza déjà na table bazolia biloko na bango na ngambo ya ngola boa tarde na ngambo ya ngola déjà table yango eronde bato ya Luanda baliaka eronde ezalaka repas ya bato ya Luanda eropende ezalaka repas oui biloko yango eza vraiment délicieux bazolia yango vraiment na appétit nyonso zagu ekoki babiloko nyonso baépice tout ekoki donc ça va vraiment toprend kitoko makasi eza vraiment kitoko donc pour ça c'est la tête les qui tout comme casse vraiment le retour est que nous qui tout comme nous sommes tout makasi c'est vraiment bon donc c'est pas la première fois bah une émission où il y a une et ma maman donc on a goûté na Jocelyne la patronne la femme non utilisée donc à ça kani na ngodo maman ko so la mina lia na nda goûter pour ça wana lia rara donc il y a du toko fort na mon ambition première fois pena lia ngodo na lia ngo fort donc lambi penandi balamba nyonso koki donc vraiment mingi obésité donc là où est vraiment spécial et vraiment délicieux au kolia na loso na makemba na kwanga na fufu donc vraiment ça dépend ya goût ya moto là na préféré ki makemba on a lingango vraiment mingi na makemba donc côté repas na moni l'on a reproché 10 sur 10 en tout cas ma félicitations à Jocelyne la patronne la femme non utilisée vraiment on appelle ça mbote nanga na Jenny Tembo on appelle ça mbote nanga na Diva la belle et enfin on succès na mbote nangai na Jolie la belle motema papa ndondo na kati ya France na pesi ba mbote
tolia na sepeli makasi vraiment susu na biloko makasi Maman Jos préparant très bien c'est vraiment délicieux on est cérémonieux avec appétit donc c'est ça mboti nanga na pesi na mit champagne de Paul Lukombo pesi mboti na bébé nanga Dikizeiko je l'aime beaucoup c'est ça. Donc, de la part de 3 fois star, marché central toujours, on a fait si on a FK Colombo, Fortina Famille Royale, papa na Gina Bébé, Gato Design, malgré tout ça, on a un confinement, mais marché central toujours, Jojo Nega, Yoya Mwana, Bissonne Bapolo Cop, Laetitia R9, Bambo Tono Bissi Rosali, Yamwana na CP Lifort. Merci na balandi ya sekele ya kolamba bozalaki na biso bande bandeli na biso ya cuisine lelo repas na biso recette ya lelo ezalaki épinard makayabu mélangé épices na biso to salela ki ezalaki litungulu ndembi ai poivron bomonaki bino nyonso to bandaki na mélange na biso ya makayabu na mbisi ya kokauka to salaki yango esika moko na mai pona makayabu ekota na mbisi ya kokauka mungwa wana to sopelaki mwa mkembisi na biso mai ya moto poto longola ba salité ya mbisi tozoki épinard na biso totokisaki épinard na biso po longola solo ya mobesu tosali sauce à part to ekosala mélange na suka tosangisi épinard mbisi okauka to bandi ko balusa yango bino mo bomonaki ndenge ezalaki tolia yango bongo te tolia yango na makemba tolia yango na loso so epolingo yango na kwanga et dépendre na yo so epolingi na lipa ezo dépendre kaka na yo donc elia makana nyonso lokola vie na ngai ya modero je m'excuse ya kolinga min kolia yango na fufu donc repas na biso ezalaki yango wana na ngambo yango la déjà ero baza na table bo attard dembi boza na table mana ni bwelenge mama chérie la maman de Dikizeiko tia na ngamoko ya motema Karine Julia tia de Benet na ngambo ya Angola tonton Paul nganga de nganga Paul nganga nganga oki libanga yango wana nganga repas na biso ezalaki bien mbote nanga lisusu malgré moi tolambi na se ya moi vraiment Lionel Siasia yango yango wana bo soutenir émission o bo s'abonner na Dada International TV bo s'abonner toza na besoin na bino vraiment il y a trop émission esengaka trop mbongo kolamba bomoni bino monde tolambi toza vraiment na sponsor te Dada International TV za na sponsor te Mama Fanny na Belgique motema ya Pasteur John Chimanga ya yango wana mama na ngai ma songi nanga moko mama songi mambuso eleki na poto abengaka donc benga Ariel ya Katanga ya Patrice Katanga na Belgique Claudia ma copine chérie na ko bosa na yote ya Chamo na ko bosa na yote to komi na suka na biso vraiment merci na bino so bozwi temps ya kolanda bokolanda biso lisusu na prochaine émission toza na ba repas spécial o to bongisi po na bino merci bye.